Mbote na bino bandeko batali arrête kilumbu shembo ezawa bino mama arrête kilumbu shembo TV a telemi lisusu awa mama ezui apesa mbote na babone yango ndeko manzembo mikolo nyonso olali olamuki tango lingo bande misefo ko pesa babone o pesa mbalane ya liboso akutana na ngai te akota ami abonné welcome kolamba ezali lite ya pété ba histoire vrai côté nyonso ko pata côté nyonso ko leka poluka soki kolamba ona luka mo histoire vrai lite ya pété tape kaka arrête kilumbu shembo TV masolo eza wa masolo eza kitoko masolo ya mikolo oyo yango oyo bandeko masolo sike koti baya mwasi eza wa bino mama arrête kilumbu shembo TV bokota kota bomi abonné. Ah, les autres sont dans solo vrai, hein? Baya moi si l'autre sont dans solo vrai, ma solo est siko eko régner koti siko na kata chaîne ma Mariette oyo tozako sala na moto asungi ma solo dadi biatango ye moko producteur ye moko réalisateur ya émission ya arrête kilumbu shembo TV ayende makambo. Dadi biatango lobi ni pona émission na bino mikolo yo ya sika répondre nga olobi ni dadi biatango masolo vrai masolo politique o ezokota na kati arrête kilumbu shembo TV olobi nini pona chaîne ya arrête kilumbu shembo TV pesa moi liteya pesa moi li solo ndenge yebisa pe bato yebisi bango nini pona masolo mikolo tokotela. OK. Lelo tozana histoire vrai bandeko et salami na kota mboka Kinshasa na sibino ke mikolo Kinshasa ndezo renya na masolo. Kinshasa ndezo renya na masolo e pesami na ndeko na biso Mimi. Mimi alobatanga poste no na ete, Mimi afanda kana lemba, aboyi batanga poste no na bakaka na lo bakaka Mimi mwana lemba. Mimi mwana lemba azalaka na famille na ye, babota bango 4, ndeko na bango a mwasi alekaka. Alekaka ndenge nini? Azalaki na ye yane ya mwasi, azalaka na fiancé na ye. Tanga azana fiancé na ye, il faut ki babalana. Na ekolo na bango, po mwasi ya bala, il faut azala, ndenge azala mwasi ya mobimba. Mais Mimi ya mobali ne bayeba naka deja, et yako ezali somuka mukuse boko pesa conseil. Mimi bayeba naka deja na mobali, et yako kuma pe mali chance ya komi pene lili babala ye, lili aka azui mukumba. Si kondenga kozo mukuma ndenga na famille bakolinga bala wana te po ndenga nde ezaka na mboka na bango na ekolo na bango ke soki mwana lingo bala il faut ezala ndenga wana mutu na mutazana ekolo kutimo basalelaka. Mimi msi mobali na ye mobali pa linga ke makasi mobali msi chéri ngana moni kaka olongola zeme wana. Ye Mimi aboya kalobi totika kaka na bota na ngai ata soki na eko bota après wana na eko na biso occuper ko bala ngo eko bala mwana. Mobana bitenga na ingi makambo ekende bien mwasi na ngai ndela sina mi preparaki fete kozala kitoko na bala yo to umeli pe na kifiansai longola kaka eloko wana Mimi obina kolongola te mobali ndenge ka abondeli mwasi na ngai obike funa ko bala ola sita somna biloko alibala e ko bebisa po kutina bino esengi bo esengi bapesa so déjà balwa. Mimi azaki na shwate yoka Mimi yaya Mimi azaki na shwate bakenda ki kolongola zemi na okende kolongola zemi wana ekoma ki promet ba infection eko alubalongola zemi lelo Mimi atikaki na hôpital Mimi atikaki kokufa. Ezaki choc na kata famille ezaki passe ne pas fiancé na ye moko fiancé na soki te atikaka siko na kati kuna ya boli na kati ya famille mobala ko bateke enda tindaki Mimi alongola zemi azwa Mimi penzaki ko longola zemi boela bo me leki ne alandeli o Mimi wana Mimi leki ne wana ayebaka via ya na ye nyonso ezaki pasi famille tikaki na pasi mwana décevoir bango pe mwana kina liwa e koma kindenge ni na kati ya ndako so bafani na ndako bazoka biloko ezoninganaka boka manzanze ningani moko basana saloko ka basani ekune ezobeta ezoningana moko bakofana bazoka lokwa mutu mpepeleki donc moli moneza kina ezalaki esika moko te ezaki kotambola mais moli saka ne famille pasi lokola famille de bomakai babanda ko comprendre te bamoni eleki mutu akotelema lobi apusa na pembela zoka neti batutani na mutu bamonaka mutu wana te eko remarke bakasi baza na salon bango ta télévision okoka kuna basena na cuisine lokola mutu azobeta neti mutu azotoka biloko na sani azolia eza nini papa bango lobi tete mwasi nanga likambo ifo total soki bake na cuisine bataye babili toko mona nani ndaka na cuisine
babandi nini wana ebandi tambaki na cuisine ekati na buto okoka neti makolo moto ezotambola mokabo tozoki na toilette donc amonisaka bango pasi kaka ndenge wana oleke nomonisa mobali oyo ayebisaka yake elongola zemi wana ya komonisa famille pasi obali na ye alobi tokosala ndenge nini ifo tokende kaka na ndako ya nzambe moko oyo mpo bazalaki na bango bata catholique tokende ebongo bakende kosambela biso to expose problème na biso bakomi kuna bayebisi mon père abi wana eza kaka esprit ya mwana na bino ndenge bozoka moko mwe bakolota bandoto nalotaki ye boye tozalaki ne kaka ndenge wana bazali kocomprendre te ntango bayebisi sango makambo wana baye kocomprendre me nalotaka mutu soki oloti ye mingi mutu asa akufa so baesprit ne ezotambotambola ezotepatepa mpona afaki na ndenge moko ya mabe akenda kolongola zemi siko mobali kuna amonaka ne yango te me famille ne bamonaka pasi sanga lobi problème eza te nakoka kosambela mwe mai ya sango wana tokoka kobwaka mai na ndako ndenge bamai wana banini bakoka kosala cérémonie baye wana baye kosala cérémonie eleki 2 jours makambo wana ezongi lisusu balalaki 2 jours mabie babi tete bazongi se pas sango na bango basango bakute babi boye nete ezaka ya boye fubakele tina cimetière na ye bakende koloba bazwa esprit ne batiango soki na molandi na ndenge baseremonie bango nayebi te aexplike nga baseremonie mingi te nayebi te basalaka ndenge wana bake na cimetière ne babwaki balobi maloba bazwi batie na o tozwi deja totie na molangi mais à part ndenge wana kaka aire moko ezalaki kolimwa ba 2 mois elimwe ndambo ya bafandaki bien mais aire moko mwa kaka baji wana ezonga kaka bango soki ezongi bakenda koliba sambele bakenda kaka epa sango wana o sango ndabi asalaka boye baye kofanda un moment basali 3 mois esalemaka te moko mususu boeleki na kena wenzi babaki suma biloko akolia bazaki na besoin babaki suma Thomson na ni Thomson ponduka ndimo bachaka stoka biloko mais na suka nango babaki ke baluka esika batondolo ezali po mama bango alingaka tondolo mingi bakomi na wenze basomi biloko na bango bamoisiko place moko boye basomi biloko so batondolo basomi biloko so bacheki na programme c'est le programme ndako na mutabi ndinga sombaka biloko baya mwasi et comme siko place moko boye babito somela papa mwangombe na ya kotuma papa linga mwanya mamoko ya senya ya ye kotumbela ye pombi se Thomson ekotaka ete oyo bitamba komi na nyama wana bazotuna bakuti mwasi moko afandi baotuneke leki nesko atuna binyamwa eza combien amaki mutacheka kelongi na se wana nyamwa eza combien mbala moko tangu mwaso na atomboli misu alobaki eloko te bakutela leki ne misu leki na lobi mama na ngai abandi kokima bakamane bazaki na weza bibonyo ozokima boye akima akenda bibandeko nga na moni ezaka yana ngai wana yana ngana kufaka na zemi yenda zoteka nyama ngani na bi yana ngai na zaki pire na ngama kama yusu sombale balobi yo moneli wapi boye tozonga suna zando bala ndindeko donc azokima na wenzo na kansa putopota wenzo bule beti mwana zopata pata bale kamale baluki ozo wapi ti ay ko benga bango na telefone azana temi pembenya ya show ya magasin moko boya awa o nga na moni neza yana nganda zoteka nyama wana esprit nezaka ko baluka basongo balobike bachaka esprit na kati ya mulangi ndenge nini amona eza ye mwana na zobanga balobi soki eza ye balek ne bandinga ne bazwi courage na mama moko azanda za koteka nduna na lobike boya soki eza ye bwana tozonga tokenda beti babete ba mandu ona bi wenze zaka makambo wenze kinchisa zaka makambo na kati ya wenze zaka makambo mingi makambo isale mingi kozo la zolo ba ya solo boya bazo moko bandunda mibale babi bwa tokende tina kati ya mesa wana baketi na mesana bakuta mtabana koteka na mesana zate ni nyama ni eloko esika na koteka na mesa ndi balobike sanga na lobike ye alingaki komila kisake ya zali azaka esprit ezo baluka oyebi bazonga na ndako na bango mwana na banga ayebisi baboti na lobike ezaka kayeka ndeke sanga lobaki mais alobaki ke yenda zo sala boye mwana na banga bayala basala ba prière lisomo ko passe boти ba commentaire lisola ndengo boko pesa mibali misusu mibali misu conseil ndenge nini botia na commentaire yo mobali ngaka mwasa longola zemi oke kolingana na mwana bato osisi na mbonga libala te oke na komi présenter te olingi kosala bisengo ngeli yo yesi kwa tiki mobala yesaka longola zemi alandi ko famille na ye donc ezaki passe te bakoteki mabonde basamba bakoteki mabonde li de plus bandoka su eloko te na ndaku depuis kaka mwana wana mona ye kaka na zando bayaka kosambela bayokaka susu eloko te oyo ekitaka oyo ningisaka bandako oyo etambolaka bayokaka lisusu te po prière elekaki makasi esprit ekendaki yo mobali ozolinga mwana bato bayebisi bino ke
relation avant le mariage eza mabe ata ko mikolo na moki bakipaka su makambo wana te yo ozolinga kolia bilenge ngeli ozo ba conséquence ko na simate tala skondenge zeme yela ki mwana mwasa bana kutu na bota tikanga na bota yesi ko lokumu pona famille akeko makaba kutima basi nae ya mwasi nae akoki ko bala mwasi te soka sema bisenga ngeli toza na zeme ekopesa côté ya famille ya papa na mama soni nandenga insista ka lobika kalongola pona mobala nda bozo lukra bilenge ngeli mais bozo la possibilité ta ko garder bana wana bino mibali bozo randenge wana botika boko futa yo mobala no kaseke mimia ko yaya mimia ko landa ote fin de fa ko landa kayo mwana longola ke za mwana na poyo ndo sala ki nyose te ya longola zemi wana tia kina liwa ya bato aboya ki alobi te bwe na boye problème to ko pesa monga libala ta après yo kanga maika ka longola bino ba libala ndenga so ebozali soko zo linga mwasi olingi te mwasi ya solo ko bala yi zela ti mukolo wa ko bala yi soko bango na kutim na bango bazaka makabo musu eza très compliqué tani ngo komisa ki mwana batu tina liwa famille ezangie mais yo mobali ndengo tikala wana okokele noko sabi bisenga ngeli oke ko bala mwasi mususu bala mwasi mususu obosani mwasi wana ozalaka na ye obimisaka ezemi ata famille na ye okobosana okomosa bilenge sika mususu tani ngo bebisi via batu yo kasi ngo bebisi via batu ndengwana eza yondo bomiye okofuta kango bino mibali bozosaka makambo ndengwana na bana batu ozo kuta mwana za na 15 16 mi makambo minene ozo mwana mama aza bien me mwana kuma na etala telo ko minene tala ezo pesa son na monde lelo épisode na kolanda pona bana mikolo yo ba jeune fille mikolo bana 16 ans 12 ans ba koma ba mama kolekala ba mama na bango me ba mama bazonga ba jeune ba koma lokola ba kauka me bana ba 12 ans 16 ans bana toko bota ba komi tala biloko minene ba koma ko benga ngo piscine akoke na libala ba na mobile kuma tonge nga ona balaka akoma ne piscine po oyebaka vinoki oyebaka misala mabe liboso ya age na yo bana to milengele bayaya to milengele mibalo bozolo musaka basa bazemi na makasi mwasi soka boy tika ya bota ayebiti na nini azondimake abota ngala pesi conseil muke bo pesa conseil na bino na kata commentaire boko tokoto bomi abonné masola boye ezalaka kaka pa arrête Kilumbu Shembo TV o akolo bake o afondé asali boye o etalio naza kutukuna te ke nalanda muto yo mutokota kofingaka kota kano na ko bloko jamais o amuta musala na ngo aboyi nanga o bana ko kota mikonyoso bana ko finga kanga kutu na lingoza la ko finga nga pote mese YouTube amatisanga ngenge ba nangi kindaka liboso en tout cas to pesi mbote famille nanga nyoso mbote ba kawa nanga mbote nyoso o ayebi ngate o alingaka ngate na pesi bino mbote masolo kitoko ye ya sika yango yo bazo so masolo ba couple masolo kolamba amba balite ya pete ba histoire vrai producteur aye réalisateur aye yemoko Dadi Batiango yango nde to bandaki ne bandela bi Dadi Batiango lobeni pona arrête Kilumbu Shembo TV ezu o répondre ngai na pesio maloba na sukawa histoire ona beti oyo ya fiwa na kufa kelongo laki zempo mobali a força kelongo nzemi Dadi Batiango olobi nini pona lisolo pesa conseil no na suka. Okay, see you, bye bye. Zawa bino molobi mama arrête Kilumbu Shembo TV. Masoleza kitoko masolo wa. E bonga boyoko tate seko skola bandoki bilamba yom to kota kofinga na YouTube kofinga ba YouTuber na ba YouTubers kota yako celebration musala po monsieur YouTube amatsapso ngenge. Okay, bye.